P-Square. Hey. Hey. Allez. 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 Let's go. P-Square. Hey. Hey. Allez. 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 Let's go. Oui, tous en orange ou fort. Donc, les policiers, comme ils ont bateau les Sud-Africains à Bandako, hein. On a autant là donc, les membres de la communauté ou les étrangers, les gens qui Bandako, donc ils ont côté la communauté, ils ont le bloc on a Bandako. Oui, na gata ndako shati mutabenga na Congo donc ayepa na bango baza ko benga. Bazo benga donc balongelo ba biloko nyonso na kati yao. Nazo ebisa yo, nazo filmer donc awa nazo tia na kosene na tia téléphone na litoi. Na bando filmer pour mona na ebite so zo filmer kaka. Ba yeba métro, ba chef de quartier, ba ze belé balongoli donc. Papa il y a le aux arbres. Ba sa mo ebele na kati ba avenue. Donc ba côté ba yo kana communauté ba longola ba étranger nyonso. O bazali nana o bazana bazovana donc quand on ozomona il faut nataka téléphone à litoi pour bando filmer bien ya bazokota donc o nazoleka za utunda kwa liboso amndele bazali wana ndozela ba journaliste oza ndak na nanu babenga ba journaliste te depuis ndozela journaliste bazoya te. On a droite na ngai ndako ya mibale nazo filmer hein ya ndako ya mibale noko kata te il faut nazaka na téléphone boye po bakanisaki nazo solo donc nazo kende sikoyo ko filmer troisième ndako donc bakoti bapolisier basala eloko te bayaki basali mama na désordre. Communauté, batelemaki balo batou, étranger nyonso na Orange Grove, ndenge ozomona. Ozomona mituka ba policiers ezali. O su ba biloko libanda. Ebimi ba biloko ya bato. Mwana pousse na zate ba mbwa. Yo soza na étranger na lupa